Papa, ce qui n'a pas eu parce que pour aider ngai na passe oyo et ça m'a monté. Tous ala na pichu ya pichu nyoso onga na singa kae apesa ngai. Nyoso so singa ya pesa nga boya ate. C'est pelane na makasi penza. Plus nyoso ya pichu ko keni amemaka ngai. Atambola la ngai ko passa monté makaka kito keni na pichu de ba inane ya pichu. Ko to bina nzoto asenga ka ngote na mola ki on lokola suspect na ki pa mininga na nga mwasi na yebisi yonde luka okende pa mbana na yo otuna yeso pona nini alinga kopesa nzoto te ninga pichu to bengani na yesi pichu na posa swana yo pichu na za posa lelo ngalo to bima ami te mama zala kimia kubanga te na lingio penza na kata motema ya mobimba nga moko na yebi mokolo o nga mona opisala na posa na yo na koyebisa yo esalaki ngai papa passe na motema na alala subien comme so na vandaki na pa na biso na benga numero ya pichu eleka lisusu te na mitungisa mingi ya pichu na bien numero na eleka sote ona nini osai comme bata to kota suna pichu na vandem comme so pa biso na ta na TV na mon le téléphone na esoni dans le sonné tant kombo ya pichu na bi alu ya pichu mama moi sina ndeni bien papa ah papa bo sala na bongo okenda wapi yango te mama na déplacer ki mukete na déplacer ta kongo ngo piaka oyebika mobali sa musala mama noko kipo ndenge nini lobi ko kinga na pakashidi na bongami tukuta place mobali tukuta naka ngabuli na nga peut-être ngaki lelo vraiment ah logo na luka papa akozwa yango bandi ko simba mobali déjà kabiso basi na sima mandefo ça c'est baje na mutu na dosara nyoso par au moins ça sala ka rôle pour papa ça sina esala wa mitika to na mo rata mazulungu la loboko asako kiti sa papa boye kwa note soit oh maman dina zape boye ba pesi ngai invitation ya fête mais invitation là ba bengisi kaka ngamoko natali ke nina mesana déjà na yo place nous na vandaka tozala ami na yo ina sepe fête wana yo compagnie na tim ko la fête koki abenga na tonga ya boye yaka tokutana moto qui est fait mais tout tala boye 0R na 0R wana yes kwa meleki miko le kangai et singa sko ki photo déplacer et simba sauter tout ça na fête titon de nemsa ki to ka chambre dingue andemaki to matina ta mutuka to ki chambre dingue ko sala to futi chambre na bitenga pina profiter na sima ya kwiti bonga pina na posa na ye na posa to umeli makasi inene 7 mois mobani mbasimba ngai te e bonga na saki wa sentiment soto na ngai etake basi sima na ko lala na nga na tongo etani na lamuki mobala lamuki amitali azolo bala ngai yango oyo nini yango ngana na mona ngai se oh papa nini abite oh mami ngana mona nchoto ngabe papa nini lo te ab mami yo sali te papa oh ngaza na posa na uti no mona yo pesa no ngati mona se yo sali bongo ah o sali be ko na nini na siminzela na zongi pa na biso na benga numero na ye eleka disusu te banda kaka na bima na pichu nkolo wana ngala koma kosene makila ekoma kobima nga chaque jour. Vous êtes sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous
Vérité et réalité dans vos maisons, dans de métros, dans de boutiques, partout vous avez l'habitude de nous suivre. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Corneille également est là. Parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur, Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga baparent baza te vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà. N'a kopesa bino message l'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene zo sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termina nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous à travers le numéro qui est affiché et vous serez servi. Nous prenons la pub et on revient juste après. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique. Mais quand ça les langues on n'enga ma bête, ça les langues pour na maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mkolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda, musala, banini. Et réparer au système ya break. Et réparer au fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba Congolais toujours gagné ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga bena alendele na numéro na e pour bobenga pour boze loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela melango. Ça a des jours atabati le loko. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyo pe anti-poison. Donc soko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo somme. N'habité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car donc ba produit yango y anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, c'est un honneur, comme je vous ai toujours dit. Et c'est on va partager Nabino plateau Oyo. Nous avons reçu des appels et aujourd'hui nous allons recevoir pour vous Moko Yabandeko Oyo. Bazai qui sélectionné. Dès qu'on a vu sur moi si Aïe Ko Zalanabiso et Longo. On va connaître quand même parce que comme je vous ai toujours dit, histoire incarnée, nous avons besoin de la vérité, la réalité ou le vécu. Nini Oyo Ezali Kolekana.
na vie ya ndeko to nini o akutani nango o ezali ko déranger. Alors surtout ozala toyoka nini o maman a tamboli nango lelo. Maman bonjour. Bonjour papa. Santé boni maman. Santé muke papa. OK, muke. Ezali sengo ya ko partager na yo plateau lelo. Toni quand même toyeba nini o ezo o le nango. Nini o ezali ko déranger yo pour te bandeko ba la biso te ba quand même comment te retrouver solution to piste de solution dans le camp. Merci papa na maloba oyo pesinga lekinao Rachidi. Papa soki naye epai na yo kokutana na yo parce que pour aider ngai na passe oyo esanga mutema andima te ke ezanga te sala milinga ke me ezanga sunetano naza mwana mwasi na bandaki na bimaki na ngai kende pa camarade na ngai kotala ye etaki ba jeune fille to mesa kotambola kotala ba mininga na sima na nzela kotambola kotala ndiko na ngai ya mwasi na ye kokutana mobali ndina zo tambola yeza na mutuka azokumba atelesi mutuka anobenga na sifflet na zui elo na tali sima na moni muta abengi na loboko na ye ndenge na zonga kisima apusanaki na pesi mbote asepeli na ngai topesani pe mamero asinzela kei ngape na kina papiso sima nango ya bengi nga na ye place bengi singa tokutani tosololi tolingani comme na ye ya pichu tozala na pichu ya pichu nyonso o nga na singa ka ye apesa ngai nyonso so singa ya pesa nga boya te sepela ne na makasi penza na ya pichu naza aposa na sombelo ko boy mama na yoki na pesa yo place nyonso ya pichu ko kende amemaka ngai atambola la ngai tokende ape na bakamaradi na ngai tobimi pe abimisi biso tomeli ekoki bakamaradi akotika bango nga pe ekotika ngai donc achako bena à l'aise ya pichu tanga penza à l'aise papa siko pasa mutema kaka kitokende na pichu de ba inane ya pichu ko to na nzoto asengaka ngo te na ebi mibali mosusu ndenge ezalaka taka mibali lelo papa moi soso dépassaka bambongo ebele ba $200 $300 première fois na mobala bongo azo pesanga bambongo bongo ebele papa kino mobala singaka nga nzoto te na molaki on lokola suspect nakepa mininga na ngai ya mwasi nayebisi ye tebetele lisolo donc ndenge bando déranger bon nde olobi ke oluka quand même ninga na mwasi mo bobe taper lisolo to na soki apesa conseil apesanga conseil ba pani ya pichu asinga nga nzoto te kama na lobi pona nini ya pichu ndo vufa bino ba bomeli bo ndo andi bosansa nzoto te ngalobi bongo yuno fika na mobali na yo nina via rabino ndo bozalaka ese yo pe bongo abinanga nga kotika na to pesa na kakutu tango nyonso na mois atako to 5 jours ata 7 jours na pesa la ngai mobali na nga azali na problème te nga mbana azali bi yonde luka okende pa mobali na yo otuna yeso pona nini alinga kopesa nzoto te ningi ya pichu to bengani na esi ya pichu na aposa nswa na yo ya pichu na za aposa lelo ngalo to bima abi mama to bima to kende wapi kasi to bibi déjà pesa ngo to vandi to zomela ese osepe na ngote lelo ngabi te papa za aposa na yo ya nini comprendre te papa na aposa no leto bima te ke mo samba abi Rachidi esa nyonso yo senga ngai esa na pesa yo te ngai te papa pesa ngai mama na uchobela osbenga na telefone tinele ki ombongo ese ojoki mbongo wana te te na zwa ko esunga ki mama nanga bongo nini mama o yeso tinda yo olobala nga bongo ngai te papa nasa aposa na yo ami te mama zala kimia kubanga te na lingi o penza na kata motema nga mobimba nga moko na yebi mokolo nga mona opisala na posa na yo na koyebisa yo esalaki ngai papa pasi na motema nalala subiente mpeni mobali oyo azosalela ngai nyonso nazosenga ye aza kopesa ngai tomi kobimako na bakamaradi na ngai kaka eloko moko
o nga nazo singa ye azolinga kopesa ngai te eza likambo nini na mitungisa makasi mingi papa la kata motema na nga nazoyeba te soki eza bongo mpona nini ndenge mokomosu navandaki nanga mpa na biso nabenga nimero ya Pichu eyeleka lisusu te na mitungisa mingi ya Pichu nabenga nimero na eyeleka lisusu te mpona nini osali kamwe bata tokokota so na Pichu te obandi komituna yo mona kati na mituna est-ce que ça peut-être ndenge nasengaki na insistaki natuna ye mama nzoto te yango nde esaliki ya Pichu peut-être mosusu alimwa ayokana so te numéro mpe achange na numéro papa esika na kotunga mwana na mwa kutene ya koloba te ezolekelaka ngai ezolekela ngai nazoyeba te so po ani nameki otalisa nsuka kamali na aka wana abibengaka na numéro na ye tobenga numéro ya Pichu eleka lisusu te na bisava pomme ya nango te tebe ya Pichu akenda ya azomona na lisusu te navana nga kaka navanda ya mokomoso pa biso na atala nga TV namona le téléphone nanga esone ntango esone ntango nkombo ya Pichu nabi alo ya Pichu mama mwasi nanga ndeni bia papa papa bosala na bongo okenda wapi yango te mama na déplacaki mukete na déplacaki taka Kongo ngo piaka oyebika mobali sa musala mama nakokipo ndenge nini yo moniki na déplacaki na ye papa sala bongo te ata yo mo penza okiminga ka lipasa no boy etese mama ko banga te tokutana silobi to solola papa na ngai lobi pe ko kinga na akashidi na bongami tokuta place mobali tokutanaka ngabuli na nga peut-être ndaki lelo vraiment logo na luka papa akozwa yango bandi ko simba mobali ndezaka biso basi ndosino mandefo tosase baje na mutu ndosala nyonso par au moins ça sala rôle pour papa ça sinaye sala kwa mitika to na mo rata mazulungu la loboko asako kiti sa papa boye kwa note sois calme ça va pour mieux. Oh maman dina zape boye ba pesi ngai invitation ya fête mais invitation là ba bengisi kaka nga moko natali ke nina misana déjà na yo place nous na vandaka tozala mi na yo na CPI fête wana yo compagnie ngai na bisava papa kwa meyate ezo senga ni na yebisie logo o ko sombela kuna lata na fête pa Pichu apenga pe mbongo na sombi pe bilamba banda jour na pesa kingambo to benga na biso metokota na biso soute ok tim ko le fete koki abenga na tonga erboye yaka tokuta na beto ki fete dingi na ndimaki noko kinde fete tokoti tovandi zotala nde fete ndenge ovolue ya zomela ngapi na zomela te mpunga zobina na ngai ndezala kaka fete ezala kitoko notre peso pe occasion na miso bofana bobina pe na ye tamo kutu na ambiance ezalaki ndeni ambiance ezalaki kitoko papa ambiance na première fois na matele kutu nazokata luketu kutu ye pa azoseka abiso nyonso ezalaki bien mais totala boye 0R Nazo wana yesu kwa meleki mikoleka ngai esinga siko ki photo déplacer esimba sauter tozala na fête titongo fait nous autres pe ko lemba peut-être boki quelque part bo pema po lobi na tongo to na moto azonga dene bisaki ke to ka chambre dinge andimaki tumatina ta mutuka ki chambre. Donc, aboyi pété à discuter, il faut calme, ça calme, na ebi nga moko jour na de aboyi. Aboya kite pa ebi ka kitoko lala kaka titongo ya nga zoninda yepe akene epinda. Dinge ko sala to futi chambre na bitenga pina profiter na sima ya kwiti bonga pina posa na ye. Na posa to umeli makasi inene 7 mois. Mobani mbasimba ngai te yo moniki na profitaki na longoli bosona sapato po akoka susu te amilali saki mbala mali kula mbetu
na longoli sapato na longoli pantalon le longoli bilamba sur nzoto e bongonga na saki wa sentiment nzoto na ngai etake basi sima na yekolala na nga na tongo etani na lamuki mobala lamuki amitali azoloba na ngai yango oyo nini yango nga na amona ngai se oh papa nini abite oh mami nga na amona nzoto na papa nini lo te abmami yo sali ngai te papa oh nga za na posa na oti na mona yo pesa no ngati mona se yo sali bongo ah o sali be pona nini Rachidi ngai papa o sali be pona nini fallait pas o sa eloko oyo sali Rachidi bolingeza ka nzoto te ngalinga yo makasi bongeza ka nzoto te bangi na kopesa yo melelo te pona ni yo sali boy papa elo déranger ngai ngaka si mobala ko sepela na loko ngala sali o ngamula bisepeli mobala lati blamba siliki asu mbongo asundeni ngali kulambetu asinzela ke papa na bandi kolela na umeli pona bima na mituni nga moko na mikoka te esanga na za mwasi te bien na comprendre te nini eso sa mobali na nga apesa nga sentiment nzoto te na simi nzela na zongi pai na biso na benga numero na ye eleka lisusu te numero na ye kangama nakuma kobenga papa numero na eleka lisusu te na keso paka mai na nga na kotalisa ye abi ah ya solo wana bo papa banda kaka na bima na pichu nkolo wana nga na kuma kosene makila ekuma kobima nga chaque jour ekuma kotungisa ngai ndenge nini nga na bima na pichu ale lobi nango nga nandi kobima makila nga na kanisi peut-être eza bongo na biso ya bana basi mingi kokaka na toujours comme normal na table eleki déjà 5 jours na benga mobali numéro eleka kati na vite na bon et puis tu peux ça ranga na bombaka na kenata hôpital na yeba so ezani ba senga ba test batali ba continue échographie na 8 batinga kuna na kikotalisa ko talo yeba so likamuni oyo de makila ezo senye ezo patana te bapesi nga bakisi na meli na ndako ebeli na meli mais solution eza te mais naza bandeko basi na pe na mama na ngai na koko oyebisa ye pe mais taki na jeune fille na te lolingi na atamna mobali na bolingo na kokaba oui mais ma mususu aza cache na bangaki oyi son mama na ngai isukila ngala mutema na hôpital pe résultat tant ça examen na échographie et bamone le côté bomona nini papa babika kende to mama kila bakisa ngoyo odona sanso bakisi ya to la kiso ba piki ngai batonga na komela na juste solliciter papa makila réseau continue makila so continue kanga papa tina avant d'appareil sonner ya picho benga azongi su ko benga nga ngabi allo ya pichu oh allo mama boni bien aya pichu yo ngozo sanga boye kwani mona na sute bando kenda ote na déplacer ki na ye on a bien aya pichu nga santé na ngaza bien te santé na bien te ni ngabi banatu bimana yo na ma ko seni makila na ki hôpital na ça c'est des examens basunga bakisi ya komela na traitement ba memi batindi ngai tina hôpital na côté échographie ba yeba so problème nini ndenge sai na so bakisi na ndo mela mais ti sikoyo ngai na zwikaka solution bien te ambongo nyonso oyo pesaki nga esilaki ngai abisava Rachidine kometungisa ma te na kobenga yo kasi
na ko pinde lombongo ngamo na biba kisi o na lobana yo o mela e kusila na mo ngabi sava papa pa meyate na butu na lali na moni téléphone sonné et puis tu benga abi Rachidi na tindulio mbongo na compte na yo ozwa mais somba itungulu ya mboka na ai ya mboka tutango esika moko ale olongoli yango na liboka otiango esika moko ya propre fina kaka bamai wana ebima mila okozwa kimia nasalaki ndenge alobaki nanga nasanza mpe kimia na nzoto makila katani makila mbala mapapa katani nabenga mpona yebisa esugbe be pichu sava imo ya pichu eyeleka lisusu te ngabi bon makambo oyo esambwa mpona nini ye pichu mosala mpona nini nakobetela ngo kamani anso lisusu abi nanga bon peut-être azani moto mosala esengaka ta moko mpe ke akangi mpona dérangement zala kimia obanga te akobenga o bokokutana eloko ezosanga mpasi ya motema papa elongwe makila kobima nga papa règle ya biso basi ekatani ngai règle ya biso basi nazo makila ezobima nga lisusu te date nanga so ekoki ndenge ebimaka ezobima te natalisi moninga na ngai abi nanga Rachidi seke makambo oyo ekomi ya molili ekomi ya spirituel naza na mama nanga moko boye azali pevalongo bamama molimo tokende pa na ye okotalisa ye ka na yo ebongo ya koyeba soki problème nini kozwa kimia nabi sava problème ya te tosali jour na kamai na ngai tokei na église tala bato ebele papa okota tozokota kaka na kamali na ngai mama mbikudi wana mbala moko amoni ngai abengi nga na kombo na ngai se Rachidi natali Rachidi yaka kama na ngai bite Rachidi kende babenga nake nafukami papa viens passe papa viens passe maman la banjolo bananga mama oyebi kindongo zaboye yo momutu opposé malade na kati ya nzoto na yo mama nga papa nayebi ngai te mama maladi oyo ekoti na nzoto nango oyeba te ke yo momutu luki yango ngabi mama ya nini mobali oyo yo pichu ozoviva na ye alingaki yo makasi mais aza moto ya science mama sela mama nyolo balanga mobali ngana afifa ni wana aza mobali asimba ala mtakisi papa passe non kokate sona rezo makambo alubi nanga ke mobali na lingaki yo makasi koleka basi nyonso oyo ye aviva na bango abima na bango azwa étoile na bango asalela yango basi wana bakufaka soki omonaki yo abanda kolinga kosimba yo te po alingaki yo nde makasi sikotala ocreye maladi na kata nzoto na yo mama maladi ya nini
ko nga rachine so tantu na mama yebisanga mama na bonga mama so stika na kufa abi mama ngai na eloko nga na pesa uti mobali wana azala nguya kolekana nga moko angala ko sa so te foka ka mobali wana alongola maladi eza na kata nzoto na ngabise mama tabu nzo sentir bon enso so nyingina ngai ko nuka kai abi mama eza na maladi eza na kata nzoto na yo esa ka mobali wana kaka ye mta alongola maladi na nzoto papa na bien non bala neleka lisusu te donc ndeko Pichu ti abando linga obimana yo te anongo bana yo te parce que ayebaki ki azana semence mo mabeso akotisa mo epa na yo yo pe o se retrouver le rôle la basi au ba extra oui papa naika a ibi étoile après muto akufi papa donc yaza ina besoin à garder yo moi pe suka a peu vérité exacte mais na lokola mo mensano depuis susu akenda donc il lelo ozo ko ozo été ti lelo papa na bengali mais on a papa le kaka lisusu yo na mona yo na TV papa na biche na eta papa na ngasunga ngai amona ngata ndenge na zoloba ta na TV ni me na ya kala ya ngwana kaka na changer te oya bengela ngai papa ezo singa kaka ye mo fo longola maladi balobi na kata nzoto oyo adoka ngasta sunga ngai abenga ngai papa olongola maladi na nzoto papa eza situation comme j'ai toujours dit la situation où ils arrivent la situation moi ceux qui ont souplété en tout cas au perdre pe vie na yo to landi déjà ndiko na biso de so Rachidi ayo kaka to afanda ki kimia ngaka kwa na kati ya makambo na te oh tozana ba piste ça c'est moi d'abord hein ngana biki le médecin par excellence c'est Jésus-Christ de Nazareth, c'est-à-dire qu'il n'a jamais échoué. Mon côté à se confier pas naé a échoué. Il a gagné à kak. Je me pose cette question. Tant que kutana batu bazana kati ya spiritualité bakyo koloba kyote omoni ngai mutwana ne falongola eloko wana. Question zo elanga na mutu ezaboye. Est-ce que monsieur Pichu wana soki lelo bakutani basangani basangisi nzoto est-ce akolongola eloko msuste atiki lo msusu? C'est ça aussi la question. Donc ozonga vers mutu akisi mutu science que on peut essayer sous nzoto. Pour moi je pense que ils ont commis détruire le sous au leka. Je pense que vous allez nous aider bandeko bolanda biso au bozolanda biso. Vous allez nous aider. Nous sommes très disponibles. Je pense que à partir lobby après lobby, on va maintenant proposer parce que c'est un livre, basel na Nzambe bazala. Bazala na biso na plateau pour to yebana ko zonga na makamsusu oyo Nzambe akosala susu ya mingi koleka. Il est très important. Je dis bien, il est très important. Vous avez un problème qui vous ronge. Vous avez quelque chose vous allez vous êtes disponible. Benga, on va te recevoir et te royeba nini. Te royeba susu nini oyo te okiko sala pona yo. Tabanzi nous allons garder les Korachidi, te garder parce que pour te proposer serviteur de Dieu au Barozalana sur la plateau. C'est ça, Gédéon. Pour tout, il va quand même commencer à orienter. Pour selon là, en tout cas, n'a conseillé était qui a taillé Pichu à Bengi à côté de son contact naïe. On a selon là. Mais tu vois qu'après l'ici, il y a ça dans un nini oyo bakolo bapona biso. Donc maman Rachidi a le big il y a zo senga kaka na ndeko Pichu, c'est ça. Ceux qui azali aux Hollandais yaka bokutana
elle a besoin de solution. C'est une femme, elle a besoin un jour. Il faut abala, il faut abota et tout consort. Donc, maladie, elle a kati dans zotonae. Sous ces alliés, pichu. Pichu ne mutaïbi ni ni pico sala. Pour maladie, on a elon, on a kati dans zotonae. Merci beaucoup, maman. Courage. La base que nous allons nous retrouver dans le numéro Yami Balé ou Yokoya parce que Esengeli vraiment toujours à ça dans mais oba orienté biso ba biso nini oyo il faut que ça là na temps oyo surtout dans le camp oyo ezolekana. Merci beaucoup. Alors merci na Gédéon. Merci na yo maman. Je pense que tu okutana na opé au rendez-vous pour ba journée to okutana sous. Merci na Corneille. Merci na Jordan Panzou. Nous allons nous retrouver prochainement. Mesdames et messieurs, c'était un honneur pour Nabiso pour partager tant oyo Nabiso Nabino. Tokutani prochainement toujours pour Toeba Nini o Esengeli Mama Asala. Vous allez payer la question, vous allez payer la question qui il n'y a pas de problème, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup, au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala potam zo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de jo bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oh ça va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et local. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo local. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela ngo avant okende obima, o mela ngo. Ça des jours atabati le local. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'on l'a. Alain de Mikolo somme. N'habité Mindela, on va payer Bilogo. Pour Bilogo, on va dire solo. Mikolo, va tirer à poisson à toi, famille, à tous les problèmes dans Moutouté, jalousie, car donc, va produire en wana, il y a anti-poison, Oyopé anti-poison. Donc, Benga Alain Dele, à partir d'Aïe, Aïbndeni, ou aux Ouango. Nous amenons à Pambolabino. Mi batte lambo ke komi biete batwa komi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.